Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour la grande famille, bonjour, bonsoir, ici que les hommes et les binous partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. On toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager, ceux qui ont baladi bosso s'abonner et ça biso bien ma casse. Voilà. J'espère que non, la grande famille vous a bien awa. J'espère que non, vous a bien. Bolimbisa la grande famille, hein? Alors, Bokota, la grande famille, Bokota, tout solo là, et ça vraiment bien. Bokota, non, tout solo là. J'espère que non, vous a bien, voilà. Total qui 7e épisode Nabiso na Bellevue télévision. Total qui 7e épisode Nabiso na Bellevue télévision. Le film est à second choix pardon. Pardon, Bolimbisa la grande famille, voilà. Total qui est second choix 7e épisode na Bellevue télévision hier. Je crois que je basé qui moi dessert ou encore déjeuner na tongo lelo. Qui na bimaki na uchokuta kalate, voilà. Je crois bandeko makambo ekomi koya mabe makasi na ndako papa Serge. Nikita, elle est sérieuse. Sorry. Nikita zomona ya komona. Bandeko yango nga na lobaka. Siècle ya lelo bandeko tozala batu oyo tozo sambela et ça bien botala mama Milo bana bazo ebisaye moi nazo insister maman je vois quelque chose nazo mona boye boye azane kuna te ye kaka boki c'est-à-dire que non maman Milo conséquence ndeko sa nini ndeko éduqué peut-être ou encore conséquence ndeko ya kozongise mayele pour moi na tango azolo baba ndeko tozalaka attentive biso ba mama tango mwana lobi ke no mama na moni boye zala na zona nutana yo parce que azali bo mate tolongole ke lokwana ya koloba kaka mwana tamso ba film atalaki komi ko penser yango komi ko kanisa te et moko telema mama Milo azata kuna te yoka ye na finiki kasi masanga alobi a finiki bozola dans la grande famille. Maman top déjà nazwaki ba séquence on a kataka te parce que nazaki vraiment na tenté donc depuis lundi mardi mercredi nazaki vraiment coincé pe na ba makambo mususu yango wana vraiment na loba kaka na sa promotion na koloba et voilà quoi. Toke susu na ngambu ya Pierrot ayeba ikosula na mwasi te bomona ika ndenge ekendaki wana. Toke na ngambu ya nani ya Gesha sekisa ngai abi omaki kofiolo mide akomi obina ao yemba ao se moke na masa na e Pierrot Dieu moko ya bandoki Pierrot na Gesho
Alors, c'était au moins ça. Linda pe na ngambu na ye. Linda amemi on dirait na lobaki yango jour wana na lobaki yango eza bande mususu pe bate mama bébé c'est boye boye. So botali Linda oke nango déjà mabe. Linda za déjà na bakanda wana ya keno mobali na zolala lisusu te mobali na komi esclave ba peine kila ya ba tablette ya komina ba kisi ya ba douleur et voilà. Ti bokoyo kaka makambo parce que façon Linda zo ke nango Linda sa memi déjà incompréhension makasi wana. Alors les likambo ba cousine to ebi likambo ba cousine ndenge ezalaka okoyoka kaka soki peut-être que non ya pe oboti aka incompréhension ndenge nga nazokanisela yango mobali pe aboya yo ada pe aboya yo c'est-à-dire que non il y a eu quelque chose na minute ozana na ngambu kaka ya nani ya Elena alors to ebite ba intention na simane kuzani alors bref c'était au moins ça totali pe na ngambu ya Maman Milo azolingo comprendre na ye bana na été. Maman Milo jusque là azo comprendre na ye bana na été. Et voilà. Maman Milo voire même petite sœur na ye aolingo yoka na ye mutute tozo yebate soki papa Serge asa kangi asa envoûté Maman Milo tozo yebate. Koto pe papa Serge azo bimana bana mike. Makamango ezandenge nini nzambe na ngai. Mukileza mabe la grande famille. Mukileza mabe donc basi batie ka molimo wa masanga koto Maman Milo mais mobali koto ba mbongo azobimana ba jeune fille bana mike et voilà attendons voir sort ikozani na film na biso oya second choix nde makambo bandeko Aziza asuki mayele azopekisa kutu na mutu ya musala oyo eza Maman Marie-Jeanne Bololé aya na masanga te. Alors bref eza yango wana tokoloba vraiment ebele na second choix na biso na 7e épisode vraiment yango wana et soki toyebi tokende na ma sœur pe kuna ezoyinda Davina azolinga kosentir Kenny te abi keno Kenny aza na profil ya ye kozala pembeni ya nani te ya ye kozala pembeni ya ndeko na mobali te oyo eza Ada. Davina pe aza ba rôle au Poutine apesa ke ya bambizaleli mabe peza za makasi botala kaka na deux sœurs rivales ndenge atraitaka nani Linda ndenge alingi aotraite pe Kenny na filme na biso totala ma sœur et na ma sœur wana namoni on dirait principal eza Tegra parce que Tegra na ngambo wana aolingo yoka te nga namoni on dirait Tegra akobomela yaya na ye libala ba master na yo ba oya Elena na Mukanya to yeba te à la fin des comptes ceux qui vini akolinga pe ko punir Daeli parce que Daeli azan autorité te pour na kopekisa leki na Tegra banane parce que Tegra yeba que no azana besoin liberté oya azolukeza liberté akendaka azongaka late azongaka retard mais nanda kwa yaya na yo bandeko boyebi ke no vini ndenge azokende na makambo nayebi te wana eza juste ka penser nanga eza juste penser nanga parce que vini na minute azana bakanda vu que Daeli azana autorité te akolinga balukela pe Daeli au moins ka kuna na Tegra na baleki na ba master na misatu mibale wana Mukanya na nani omoni pe boye pa vini alekani na moko na bango kuna Daeli osimba mutu kitoko ma sœur ndenga nazomonela. Là c'est juste nga nazomonela makambo ngo ndenge ezokende parce que tangu Mukanya na nani baye Mukanya na bozolanda la grande famille alors Davina pe kuna moyen te. Bref la grande famille tokende total qui déjà 3e épisode de ma sœur. Je crois lelo bakolekisa parce que na ma sœur na Candy Star baolekisa intervalle ya nani ya jour moko ndi bachili biso mais on a koloba kaka famille libota tozotala ba film te totala vraiment ba film te c'est comme si tokoti na moi distraction moko auto comprendre te or na sima kotala ba film nde place oyo komona ke non événement na biso ya le 29
mars oyo eza 7e anniversaire ya Bellevue Kandi et ya Bellevue TV Production. Eza na besoin ba dépenses ebele parce que ba surprise eza ebele makambo eza ebele na événement wana oyo ezo senga ba l'art. Siko biso tango totala sous film parce que jusque là tu sais bino que non sponsor azate na événement oyo sponsor azate. Donc mère a osala likambo oyo ye moko. Or ce qui biso totali film ndé ko sala que non azipa ba trou mususu ya ba besoin mususu. Film ezotalema te famille libota film ezotalema te botelema et ça bien botelema na bolingwa nzambe botelema franchement botelema. Événement ya le 29 nalobaki que non na kosala makelele ya événement o ya le 29 jusque donc le 29 lelo toza le 12 février bolimbisa ngai a place naza na ngambo naza juste ka na mai mupepe ya mai ba fenêtre tiki kolelaka lelaka boyoka na bino moka ke no mupepe eningisa tina fenêtre voilà bolimbisa soki boyoka makelele moko ya mupepe atana ke kobata makune koyoka na kaka habité journal le président mupepe makasi. Alors c'est au moins ça la grande famille bolimbisa. Alors on a le baki que non beaucoup limbisa nga bandeko parce que tous on a besoin ya salle wana ya nani ya showbiz etonda il faut promotion ezala makasi pour na biso ou encore pour na batu oyo ba amoureuse ya nini ya théâtre parce que événement wana eza kaka ya famille libota te événement wana eza ba amoureux pe ya théâtre eza ya batu nyonso eza communauté nyonso donc eza biso communauté na biso congolaise. Donc porte ya showbiz et ozala polele pona mutu nyonso ozaka pona famille libota te yango bomo na to ya kobelela ya ko inviter bandeko attaque non ozana ndeko no moko que non ye atala ka Bellevue te intéressé peut-être pour une fois il y a aussi mêlé peut-être ta billet aya azane peut-être amoureux ou encore amoureuse ya comédie to bien théâtre té mais une fois ce qu'on offrir peut-être billet et ça peut-être ya VIP puis ça na $30 na o eza ya local ya normal eza na $10 o invité au pied au sommelier billet wana aye au monde appelle mbala moko okende ko kangama kuna ba événement ou encore ba surprise o ekoleka wana au monde que non akokoya pemba moko komi na komi famille libuta. C'est-à-dire que non lorsque tozo ya pona ko sala makelele likambo le 29 to sala makelele ka pona biso famille libuta te toza na besoin mutu nyonso aya la preuve que il y aura des invités surprises ba invité surprise wana to lobate que non baza famille libuta non ba invité surprise to lobate que non baza ba connaissance peut-être ya mère peut-être ba collègue je sais pas pour nana ko sabinote ngana ebika que non il y aura des invités surprises et alors tozo invité mutu nyonso o ayebi kaka za amoureux ya théâtre ezala nani ezala soki nini yango e soki ndenge nini yango on a besoin ya mutu nyonso oyo peut-être à cause d'une occasion à cause d'un billet à se présenter le 29 parce que eza anniversaire na anniversaire na fête anniversaire ba invita ka batu nyonso eza te que no ba invita ka bana ndaku non na anniversaire fête anniversaire mutu nyonso oyo bayebi invité yaka osombi billet na yo oye na yo ezate ke non oyo za famille libota yo za côté kuna yo za mpoishu kokota te yo za soki nani okota te ka famille libota non eza pona batu nyonso eza pona mboka na biso communauté na biso congolaise parce que eza mwana na biso eza mama na biso eza yaya na biso eza leki na biso eza tante na biso cousine na biso oyo ausala eloko une fois dans l'histoire na Congo productrice moko a loué salle ya showbiz pour na ko fêter anniversaire ya nani ya chaîne na ye ya production alors et salema te to chape mai na monoko te eza te ke no boya ko contredire biso na oto oloba eza bongo pe kotika la bongo la preuve aneke na kati ya événement wana bandeko makambo eza ebele tolanda nano comme ça na ozongela bino depuis année bandi oningisi nzoto te tala
occasion yangoyo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Voilà la grande famille événement ezaka kamoko bo supporter biso parce que donc toza na kati ya devoir wana toza na kati ya obligation wana ya kolobela événement na biso oyo parce que soki tolobi to vanda kimia ezala on dirait que non tolingi événement wana eleka inaperçu non biso toza na besoin ya événement wana eleka inaperçu te. Alors, ti le 29, bo supporter biso famille libota, bo sunga biso tango tozoya, bo aimer, bo partager. Il faut to bete lango penza c'était makasi parce que jusque là banguna baza. Banguna baza mais eloko donc non mon akutu eloko oyo eko bloquer événement na biso ezate parce que événement oyo ezaki déjà planifié déjà depuis kala. Imaginez, eza salle il y a 500 personnes. Ndeko moko ezo maman BBC eza salle à 1500 non. Moi j'avais demandé na tuna ki sala na showbiz ezo combien de personnes na kati eza na ba chaise combien ba yebisa kinga 500. Ya ba yebisa kinga 500. Na 500 pe eza kaka ebele 500 eza vraiment ebele. 500 personnes eza vraiment ebele surtout na réalité ya vie toza nango na minute kozwa sala 500 personnes eza ebele et puis il faut koyeba que non eza payant au moins peut-être muto kozwa sala 500 personnes azu sala 400 personnes 300 personnes azo fêter mariage azo fêter une fête peut-être ya mariage. Yende a invité Batu. Yemoko a liste na yalubi que non j'aurais besoin de 300 personnes, pas plus à 300 personnes. Et ça n'est mon côté parce que oh ya fête yomoko zo invité Batu, yomoko déjà nombre ya 300 personnes, yo zo invité Batu. Mais là eza événement oh ezala payant. Na événement na ndenge eza payant wana il faut to bete lango il faut to sa lango makelele. Il faut to sa lango makelele ya koloba que non batu ba ya kokota parce que bakozala décider boko benga ka biso ba maman BBC awa bokoloba ke non maman BBC franchement ndeko nanga kota ki na showbiz akendaki na événement ya 7e anniversaire franchement maman BBC ndeko nanga sepeli je vous assure la grande famille ba o ba osombela bandeko na bango ba billet ou encore na bandeko o baza na Congo o ba kokota na événement wana bokomelanga ta na commentaire ou encore bobenga pinga maman BBC ya koloba maman BBC franchement devoir aux qui yana ya ko la promotion pour les 29 biso to kota ki non tozaki décidé franchement il y avait du lourd je vous assure la grande famille. Je vous assure, yangola nazo ibsabino que non, lorsque les gens viennent yakoloba que non, to tricher bango, faux et archi faux. Bino bo réfléchir kaka muto ya ko réfléchir na place na binoté yakoloba que non, la personne azuna na ke ko signer ça il y a 500 personnes. Mbongo ebimi wana. Donc na minute oyoyo o balobaka que non balobaka qui risque rien à rien, à risquer. Donc des ana Poutine a risqué à koloba que non azozwa showbiz wana salwana pour un événement ya 7e anniversaire. Et là comme sous na ki ko bakisa la grande famille oh ya koloba que non to tricher voilà. Je crois ba anniversaire nyonso il y a Bellevue TV production et les kaka inapercité.
anniversaire nyonso la première anniversaire, première année, deuxième anniversaire. Anniversaire nyonso na ndenge lelo to komi na 7e anniversaire ya Bellevue TV production etika koleka inapercité. La preuve en est que to landana nos vidéos comme ça na ozongela bino. La grande famille botika ba publicité et si là vraiment nde moi koka o mama bébé ça cause franchement bandeko na bolingo ya nzambe. Lempo Ichou, vous êtes là. Lempo Ichou, non, profitez pe na kolobela bandeko mususu. Lorsque vous m'envoyez de messages et que na répondre té, bokanisa te que non mama BBC a ignoré. Non. Na ignoré message na binoté, sauf que non, ba message ekotaka ebele ya ebele. Na roki tout femme mususu pe na répondre, mususu pe na répondre té avec l'état na kenaka ko. Ebeza mususu pe na répondre après une semaine, na sengé pas limbisa pardon. Limbisa nenge na répondre yo na retard via boyebu. Au moins appelle la personne, bi maman bébé senga kutu na ka moi qui depuis na komela ki yo ozo répondre nga té, je me suis même demandé na sali yo nini. Non, o sala nga nini ndeko na nga moi si. Au salanga nini ce que moni mama bébé so komeli ou bien obengi mama BBC bozwambala moko kaka identité wana te ou encore boza na barrière pensée te ya koloba que non mama BBC betinga vie, mama BBC betinga 12, mama BBC boy non. Dites-vous que non, toyambaka ba pelle ebele et en plus toza na kati ya ba groupe ebele, il y a trop de messages au écoute la kabiso na ba forme. Je ne pense pas que non, Poutine, maman na biso Poutine nenga zawana, ba appel nyonso ekotaka ba message nyonso ekotaka ayambakango non. Ce qu'on a kaka loko tenga kutuna na komi non même pas, na komi même pas na niveau à kokangisa peut-être que non na sali émission et beti dika. Non na komi na niveau wana te. Na ko bouder ba tundenge parce que ta komi soki na komi pe na niveau na ya que non lelo ba maman bébé ça komi ko visibilité moko boye ya danger. Il faut nous toujours reconnaissante na bino bato bozo talanga. Alors bo zara na barrière pensée lorsque komeling maman BBC non vraiment. Toza na musala belé netinga musala onga na yaka kosala na réfléchissaka. Ezate que non na pelisika mba mo na bandi bilobela non. Pour ceux qui n'ont que non ayaka que non appelé si na komi na bilobela peut-être botala ngai te boko bayenga. Ceux qui boza wana c'est parce que bino moko bolobaka ma BBC tango yaka kosala émission to santaka penza que non azoloba to yoki pe eloko azoloba. Alors comme pour dire que non, nous on réfléchit lorsque to bimaka. Moi je réfléchis na ebi que non na obima na bimina na image ya Poutine. Alors il faut lorsque na bimina image ya Poutine na yebe eloko na oloba na salir Poutine te. C'est-à-dire que non, je prends beaucoup de temps pour réfléchir et l'autre temps on a obimana ya koloba parce que image nanga na ebi que non eza Poutine. Alors il faut protéger la personne. Ce qui m'attire et na zoka temps il faut na réfléchir na kenango ndenge nini parce que ceux qui na bina kenango na ndenge oyo ekokende ekosimba ekotoucher Poutine. Alors na kenango na ndenge moko boye po et toucher Poutine te protection. Au moins bato mususu pe batinde la ba matière mususu pe au moins na pe na zune à travailler sur ça mususu au moins na obité au moins na kende nango ezate parce que ceux qui na bina kota na oyo c'est comme si na eko étaler Poutine. Bon comprendre ma BBC ndenge na sala comme ça na nga please bon comprendre. Alors to landana no moi parce que na uti koloba bien que non ba anniversaire nyonso ya Bellevue télévision production et les kaka inapercité pour les loba ya koloba que non bo tricher non. Tokoya côté de melelo kwana parce que tokoloba NON ezalate parce que anniversaire union sur Bellevue TV production ezalaka toujours ba fetakango toujours ba célébrakango toujours. Alors to la na moi vidéo oyo et puis na ozongi la bino. Tolobi boy. Bellevue TV est organisé concours. Pour nous reconnaître, bandeko o bazala qui fidèle na kati ya Bellevue TV. Tozo préciser. Ndenge to banda depuis to fongo la chaîne, ti to komi lelo aza fidèle na kati ya Bellevue TV. Na ba tournage na biso azanga raté azalaka. Yangwana, c'est une façon de nous ya ko reconnaître bato bongo juste na jeu concours na biso. Alors, ba nominé bazali. Soki oyoki kombo na yo te. Bellevue TV azapeka na posa na yo parce que makambango yango nde bandi. To tsara manzaka et ça va bien. Tozo benga. Tobengi
Daddy Kambala. Tapis rouge. Tata Mobimbaye. Tata Mobimbaye. Na répertoire ya comment Belleville Kinangai. Yaya, merci beaucoup pour la fidélité. Au poni, kota la ngote poni au pesibiso. Toye belo nyo gagné. Tozara na debi loro tozara ngwa. Ya Dadi a gagné nini? Dadi Kambala Tata Mobimba tapis rouge a gagné boîte à l'eau à 2,5 kg. Ouais. Tobetele maboko te. Tobetele maboko te. Voilà, Betele Maboko. Fidélité à Belleville TV. On applaudit encore. Tobengi Mama Kalunga. Ya jolie Ya jolie. Kalunga. Wapio. Napona. Merci à Jolie Kalunga pour la fidélité. Nakatia Belleville TV. Depuis chaîne Fungwama. Si tu comme il est l'autre, on fêtait une année. Osaka Kanabiso. Donc, merci beaucoup. Nzambalola, Amonayo, Nabolingo, Obino Bolaxé, Belleville TV. Bolakisinga vraiment qu'on est toujours ensemble. Merci à vous tous. Biso Kaka. Réchaud à gaz. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Réchaud à gaz pour la Kaonga, Betele Maboko. Voilà. Yango c'est peut-être un problème nanga. Bazolo la fidélité, balobe l'infidélité te. Tobongi Diana. Tobeteli ndeko na biso maboko yo na zoya Diana. Voilà, maman Diana akopona sushi moko okotala te opesi biso biso totangeli yo. Diana a fait boîte y aller. Betele Maboko. Fidélité à Belleville TV et Tosengi na service de sécurité. Bopesi boîte moko na présidente apesa ndekonaye. Voilà. Yangoana. Merci pour la fidélité. Malo Besali. Ouais, Malbeko Zangate, il faut remercier mon continent, donc Belleville Kandi. Donc merci, tous en toujours pour le service. Merci à Zagokoba, Tobani Ange Maïssa. Ange Maïssa. Ange Maïssa. A dit Souchinaye à talité. A Pesibiso, total lié. Maman Souchimoko. Ange, à vos Sambeli. Eh. Réchaud à gaz. Réchaud à gaz pour un ange. Betele Maboko. Topesi réchaud à gaz et pas ya présidente. Après ça et pas ya ndekonaye ange. Moi Liloba. En tout cas, mingi ya kolobeza te bandeko, naze mentionné et puis nalobi merci beaucoup na Belleville TV, merci beaucoup na Belleville Moko, na benga la patrona. Donc nzamba baxele soumaye lebele abaxele ya mingi kole kalikolo ozo sala. Donc nzambe kande azala soutien na e. Merci beaucoup. Tobengi maman Nicole et Bakata. Pierron Dombassi. Voilà, maman Nicolas Rodasouche Moko a Pesibiso total lié. Oh yo c'est Pélinam. Odi Moko, au Pesibiso.
Kotala te. Oh. Et bakata di boîte aller. Betele maboko. Ah, voilà. Malo banayo. Vraiment, merci beaucoup, Belle Vie TV. Minga olobeza tozaka mistrik. Pour mon boîte, il y a bébé nandako. Kobaka aboye, nzamba obaksa ya ebele. Tozwana ma voiture. Nzamba pambolo. Merci, Piron Doubassi. Au tiré, Sushimoko, au Pessibiso Totangi. Pierrot, boîte de lait. Merci, Papa Richard. Je dis merci à Bellard, Belleville TV. Je crois que c'est une amie à moi. Moi, je dis toujours mon ami parce que je sais ici qu'à Touti. Et nous appelons Gabriel. Gabriel. Maboko pona Gabriel. Egesho. Gabriel Egesho. Gabriel. Pona. Pona opesi. Gabriel azui reçoit gaz. Maboko pona Gabriel. Azui. Babeta maboko. Maboko pona Gabriel. Bobeta ko Barcelone. Gesho tiré. Côté à la tête. Pas de tricherie. Gesho botte de lait. Betele Maboko, président Gesho. Un mot. Nasobota. Nana mona 4 mois. N'a mentionné la bismino. N'a mentionné. Faut bien boire d'aller on qui ne pardon. Ah nzambe nanga boire d'aller. Ah. Nous appelons le cordon au mari. Et Maman Souzi Bantou. Souzi Bantou et cordon au mari. Les cordons les plus frais. Prenez mon corps. Voilà. Balola. Reçoit gaz. Au mari reçoit gaz. Au mari reçoit gaz. Betele Maboko. Au mari reçoit gaz. Cordon, un petit mot. Merci la Belle Vie TV. Merci la Bellard TV. Et puis merci la confiance à Pesabiso pour tout prestarer à la chaîne. Merci la Binognoso, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Souzi. Souzi Bantou, boîte de lait. Au Pessi boîte et pas un présidente. À Pessi et pas ya. Merci beaucoup. La Belle Vie et mon d'abord et puis la Belle Vie TV. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais il y a quand même à la reconnaissance envers Batu Bandi Belle Vie TV. Allez-y comprendre pourquoi Zo Matako. Merci. Et nous appelons Maman Thérésia et Maman Léa. Thérésia et Léa. bayokisa masoni te
papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobiki Bellevue TV nde makambo. Donc to bandi boye nde to kende ka liboso. Merci maman. Merci beaucoup. On applaudit. Bolanda ka dans nos vidéos, oh la grande famille comme ça, bon comprendre. Ça fait très mal parfois. Hermoko, to lingara biso moko to mi pe sa respect. To landa vidéo, oh la grande famille. Nga, non na benga yo la patronne te, tu es conscient, tu es conscient. Bellevue Kandi la patrona. Puis tournage na Bella, ça l'a appelé Singa, il m'a dit oh Bella tournage na Bellevue TV Kandi la patrona. D'accord. Eh bon bah le cas tout cabonné, donc on a un problème. Donc voilà moi la tata na maman na ma boké, donc vous avez moi pas si pour na uchi peut tourner pour na kati anda kwa Bellevue. Donc na na temps ça la mabiti. Ah OK. Donc moi mungina comme écoute vous avez na rondelle na fongo na vélo pour salaire matin, elles sont oh non, le salaire matin. Comment à combien? T'es ça secret salaire. Katala ils se convainquent que la présidente. Chapi, la Bellevue TV quand j'ai la patronne. D'accord. Eh bon. Non na benga yo la patronne te, tu es conscient, tu es conscient. Katala ils se convainquent que la présidente. Jona Junior. Bandeko yango nga na lobaka archive ezala nango kaka bien. Vous savez pourquoi na tchelebino premier anniversaire ya Bellevue Production. J'ai voulu kaka bota la baptiste bactère ou encore ba comédien na okoloba. Oyo ba lekaki wana o bazaki fidèle. C'est-à-dire que non, tout ce que tozo vivre lelo, c'est juste la méchanceté. C'est juste mutema mabe ya mutu. C'est juste que non, évolution ya mutu et pesi ba deko mususu kanda. Bo banda ki bien. O elobi atande ko moko mobile ya lobi ke non. Kaka batu oyo ba push yo peut-être ba pesi lo boko kende. Ka bango susu mne ba kolinga su ba sanini ba kitisa yo. C'est ce que to vivre siko na monde ngo ya ba artiste na biso. Mais et ça la passe ya koloba ke non. Depuis bo bande ko sa ba biloko ngo mutu ngo pe azokweya te. C'est-à-dire que non bozo waste time na bino, bozo perdre temps na bino. Bondima ke non azala, bondima azali, bondima akozalaka. C'est tout, un point trait. Ce qui peut changer les côtés ou côté mususu. Kende na yo kaka na kimia. Et reconnaître kaka ke no côté otozalaka yenda banda, c'est tout. Lorsque siko bozo koloba ke no ba tricher biso. Non, la preuve est que yangwana na lobi non na tchana premier anniversaire il y a Bellevue Production. Alors plus ba ne ezo mata ezo leka, c'est plus pe que non. Inspiration pe ezo mata. Inspiration à Touro et lobby que non 7e anniversaire déjà ils ont déjà planifié déjà. Il y a que non ba cible qui déjà showbiz. Ba cible qui déjà showbiz. Et ça loko moko boye na moni susu ya pasteur de la foi Tolanda et puis na ozongi la bino la grande famille. Bo aimez beau partager s'il vous plaît. Pour ma ya artiste oh j'aime trop pasteur de la foi na linga pasteur de la foi ba prière na écoute na landa ka ba 12 à 14 na landa ka ba prière à tongo ya radio na landa na ba prière na ye ya j'aime na sepela pe na inspiration na sepela vraiment na savo na lolenga azalelaka parce que abimisa ka penza a refléter ka penza image wana o nzamba lobaka anzambe alobaka na kati ya bible donc la parole de Dieu o yebisa biso ke non masali ya nzambe ya solo to yeba bango na bizaleli ya faux pe to yeba bango na bizaleli. Pasteur de la foi ngana lobango na zangisa ko chama nani mai na munoko na ngate aza pasteur moko déjà que non aza mutu n'est pas dit que non aza na ba défaut aza pe na ba mabe na ye mais a refléter ka humilité wana komi kitisa wana ami kitisa ka penza bolanda eloko moko alobi na oki yango mutema pasi mais on n'a pas le choix
oh ya salaki déjà salaki tolanda muke la grande famille bo aimer bo partager bande et ensuite talara soupe vidéo muso salara pona ko réconcilier bande ko muso ba comédien bazara plus na marambu ya kuswana swana notamment mama Belvie mama Sila na pesi bango pe mbote Belvie TV la patronne na pesi mbote Belvie Kandi et Sila Bisalou Bekam. Banda wana apparemment au lingasu ko jouer to sundola c'est comme si ça la paie bien ta et que apparemment question nous en santé so mbi comédien na ndona na kulutu na ya Freddy Mbaliosomo nan te wana tuna ipo na mona na mona tuna so ya lo tuna na monte leki na ngala on a tous ko po yo bonne la même na ta maman Belvie alela mais oui c'est qui est vrai maman Belvie c'est ma sœur maman Sila c'est ma sœur na ba famille na bango bazaba na notre père parce que no kende wa nos akana milier na boya ki sikoso na jouer pa Masila ma Belvie olwane na ko muta Masila so na kepa ma Belvie Masila tam su yego to bien l'autre tam su bato Masila ba mona komi koto lokola mwana nzambe lokola frère na bango nazala kana milier na osana nga souté pana bango po na pesa couleur te ya ça quand on a kanda non, en fait, souci que ça parce que ça me sonne, parce que si on tourne pas Masila na Zoambo, et tourne pas ma Belvie na Zoambo. Moi je vis que na mutoki nanga. C'est quoi ça là que moi on n'ose pas ma Belvie na Zoa souté, ou bien on n'ose pas Masila na Zoa souté. Quelque part bon ma pe moi musala nanga. Ozomona. Ya mwana mais na groupe les bons samaritains, on est là. Ah OK, on est là la groupe les bons samaritains donc ça groupe na biso to continuer par la grâce de Dieu. Mais Olemba na quand même en réconciliation au kokate hein. Te kolema na so trop dire. Yo faut ça la onza matindo salaire c'est qui lanzam. Na sala ki na suya pe na suga ki omote pesa mo baretu mabiso ba finga na sala na ebite mabeni na sala ba finga na yo pe ouais bando msusu gaga masi la tema Belvie pete bando msusu ba fanatique bon na ebite na sala mabeni on ba toute façon na sala mabeli kwa c'est le kana ba limisanga na sala ka onza machenga na sala suka wana bazaba mama nanga o ba mériter ba respect belé ne garna ba respect belé o bango pe bazana respect envers nga lo frère na bango no pe abana na bango. C'est ça, très bien. Ok, nous sortirons dans ma boucle en Zambé. Et yambe mo ayebi. Ah, ya glodi. Kasi Nzambe mutayebi biso nyonso Nzambe bina. Ko amone ko na soupir ba makambo. To changer mon makambo so chez glodi. Pardon s'il vous plaît. Maman si la maman. Si je me trop sensible, OK. Maman Sabino Bolam. Nzambe mutayebi Bobby voilà. D'accord, mais ba collègue non ba artiste comme ba soutenant quand même peu na ministère. Et nazara muninga ba comédien nyonso. OK. Batumsu amona bango très mauvais. Mais ngana za bien na bango. Na pesa exemple. Oyebi Cornélie ndende ba domona gate. So ki mille esprit Cornélie. Cardozo? Cornélie. Oh Dozo. Siko leki na mapenza. Donc so nga oyebi uzina Cornélie za loyenge ngana oyebi so Cornélie pa na za ni loyenge te parce que ngana mona kande to za na yi. Na pesa pe mbote. Na pesa exemple yi. Cornélie. Leki moko nanga pineza ka ezaka ne disambela pona nanyo boy sambela pona leki na ngai te pona boye des fois o na lobaka na yepe donc ngai naza ya gloli pona tous les tabato ka bayambalio biso tabato ko na bango ya olanda émission na ye oui na ba ko ni mais ota ya wana suboza na ye ça parler bambande ou masasi bande donc pour ne pas citer ba président lombi assez belé ba phénomène sobe tout et tout baza ba ennemi donc ba msupe ba koko mais au senti respect bazana opana et puis zuzum silango bango parce que baza ba yaya na musala odonaza pona penza naza attaque comédien motenga tozana problème na yazate. Très bien, merci beaucoup. Faut pas la paix fier non parce que ba na évangéliste na bango muto a ressemble na bango na air makambo. Ouais, na linga bango mingi et puis c'est une famille pour moi. So na zawana na ze santa penda na za heureux na mila artiste comédien. Deti bande ko nga wana penza donc zamba bati la biso sunga art na biso ke liboso de souci na ngai. Très bien. Na mona ko baza je crois ba cause à peine à cause la fois so ba 8 ans parce que moi Jérémie za Jérémie Chabani. OK. Na pesi mbote ko na peine rendez-vous na ye Jérémie Chabani. Na moni pe ya mimi pa za awa so nza masabi so grâce ba comédie baza atoza na bona cause. Ya Gabi pe il y a Gabi, il y a Gabi Aza. Donc, tout en a donc une grande famille. À cause de la foi, c'est très bien. Ok. Pour honorer, Azalaka toujours reconnaissant à ma collègue naï. Azalaka toujours reconnaissant à ma collègue naï. Et puis, na koloba ya pasteur de la foi, tu verras que non. Azata na sens on a te que non a manqué o a tombola o a kitisa oyo. Na sepeli na intervention na ye ndenge ya lobi na salaki oyo nzamba senga kinga na sala
o nga na sala ki déjà o nzamba senga ki nga na sala ki le reste nzambe ye moko ayebi. Et na simanango il a été insulté au tokocha mai na monoko te. Dernièrement pe lisusu ba uta ki susu ko toucher personnalité na ye. Lorsque toyoka ki kaka murmure moko boya koloba soit disant maman sœur Eunice plutôt. Alinga soki a réconcilier bango. Et ça li que ba toucher lisusu personnalité à pasteur. Oyoka ki sangote il y a pasteur de la foi à Salaka Boy. Donc, on a respect à Basali Nzambe. Au moins, que non, Mosali Nzambe, Oyo, Aza Mosali Nzambe Moko, à se respectaka. Aza Mosali Nzambe Boroboy, na kolobanae, tu sens même la crainte de Dieu en lui. Mais, biso bato mokili, toye bakate. Toye bakate, ce que Zalaka nini na biso. Parce que, oh, il y a Salaki. Eza oyo la parole de Dieu senga tant qu'un homme de Dieu asala ki peka o nzamba senga ki le reste nzambe ye moko omona ratete pasteur a okyo zala zo sambe la mutu déjà nzambe a release déjà peut-être guérison a release peut-être délivrance mais yo muto bazo sambe la ozana na mutema na ozana na mutema ya kokanga ozo ndime la prière ba sambe la ote ça sera difficile pour toi pour peut-être recevoir guérison ou bien délivrance. Il y a sali l'essentiel le reste etikali bibino na nzambe na bino ya salika o nzamba asenga ki mais il a été insulté sur ça toyebi biso nyonso. Alors, on a qui passage parce que présentement, pasteur de la foi, Azane na poto, et Bayamba qui est na chaîne, il y a Glody Diasuka, et voilà, question à Ezanga quitté, ne ba posa qui est à répondre peu sagement, il y a Koloba Keno, Otala Keno, à Sengina Bolimbisi, il y a Eloko Oya Sala qui a Koloba Keno à faire réconcilier Bandeko. À Sengi communauté, à Sengi public. Bolimbisi po eloko asala ki ana po nini po na sima wana akomaki azaki insulté. Donc batu ba reconnaîtra ki attaque non courage na ye wana te batu ba reconnaîtra ki pas sur azaki na ngote ya o ezoleka entre ba sœur na ye. Mais na sima wana merci ba pesa na mbwa eloko asala ki wana ezalaki oyo corps du Christ ezo senga. Ou encore oyo ami bengi mosali nzambe oyo ami bengi mosambeli asala so bo moni batumi bale ba oyo kanate yo vanda wana solo na bango ke oto mona lelo ba artiste comédien lelo nde ba séparer susu bandeko na biso parce que oyo ake koto alobi koto oyo ake koto alobi ko e betisa mitu et sur 100% au lieu ceux qui batu ba sepela ki na réconciliation wana mbele peut-être bandeko pe balingi ba yokana. Initiative au pasteur de la foi azwa ki soki batu ebele ba sepelaka nango mais bandeko basala ki nini ba solo laki mais loko la déjà diable azaki déjà ça zui na e en plein batu atikeli déjà diable espace pasteur de la foi na simana ay afingami et asengi bolimbisi nango alobi bolimbisa bolimbisa donc comment qu'on se sentir coupable ya koloba pourquoi na sala kango il me fallait même pas peuple congolais toza na sorcellerie to apesa ka batu botala en plein live en pleine émission pasteur alobi bolimbisa nga monite na sima nango batu bafinga kinga bolimbisa nga soki na sala ki mabe nga etouché nga bomoni que non diable nda sa régner na kati ya mitema batu ti lelo pasteur de la foi finga makapone luku wana. Alors bref, c'est au moins ça la grande famille mingi ya kolobezate eveneme zaka moko o toza nango la grande famille eza ya le 29. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter
seton ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Pétomple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui yango tosengi na bino la grande famille boza na bandeko na kin partout bosomela bango babillet to ndisa sala na esala vraiment biso bien makasi. Alors tokutani susu na pourquoi pour na 8e épisode na biso ya film na biso ya second choix na Bellevue télévision bo zala toujours branché bo lemba biso te bo aimer bo partager et que ça la vraiment biso bien makasi la grande famille, je vous aime bien. Tokutani prochainement, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.